Yaya lelo toko solo la ma solo mi balé kasi li solo ayambo toko beta li solo comme est-ce que sœur en Christ ayaka kolamba pa pasteur ayaka kosala musala pa pasteur nzokande alingana na pasteur akoma kokote la ma pasteur kincho ti ateli mama pasteur poison mama pasteur akufi mama pasteur na kombo ya Maman Myriam, donc sœur Myriam, maman Myriam même par la chorale, a dit moi si à pasteur ya, tu aimes ça rabino chaque fois. Comment est-ce que ndako rabino bino bozwaka ndako yo moi si à pasteur. Au lieu comme ndako yo moko o ba sœur église ba ko komba. Tala siko sœur aye akuti ndako evanda, akuti so normal, ayoki likunya a séduire pasteur, papa dit ko bana pasteur suka nango a teli sœur Myriam poison moi pasteur akufi pour atika na libala. So moi yango pe liso moko ya masolo to kusolo la lelo. Wana l'histoire du jour te ezali kaka l'histoire auto kosola ngo pe le bogo kana ndekwaze ko expliquer kasi l'histoire ya jour le to kobeta epesi pasi makambo to bakaka niaya makambo ya koyambaka batu na ndako na saka bino batu bolinga ba domestique o mama sala musala te o botami o koli o lingaka domestique o linga sala musala te oh biloko ya bobali na yo bilamba ya bobali na yo ba sous-vêtement bali na yo yo moko mama il faut sokola kayango botika bala misala basalaka o bana misala mama musala basokipaka na bana na yo tala likambeko eli ndeko oyo akeko zwa nièce na ye na mboka aye na ye pasokipaka na bébé na ye mosa kindaka musala likolo nango babakisi domestique kasi basali likopa nzoka domestique sorcière neve na yepe nièce na yepe sorcière likopa babebisi bana ya kosaka te pesi mbutu yango liso to kobetela yo lelo tokende bongo na République démocratique du Congo précisément na village Mbeleke to epai wapi route na province ya Haute-Ouélé bien sûr route qui mène na Isiro te mboka ya basera narite nzela wana ezali en état de délabrement impossible bino ba candidat président de la République bozali 25 bozo kowela bokonzi wana facha za na ngwende wana ozo lingolo ngolena na ngwende yokota tala banzela priorité ya ngwana nzela oyo na province ya Haute-Ouélé emaba tutina Isiro nzela ya mboka ya basera noirite eza en état de délabrement total ndeko aleli. À la veille des élections, mesdames et messieurs, tout se raconte, tout se dit. Je suis au village Mbelekeo, nous sommes dans la province du Haut-Ouélé et cette route nous permet de quitter Dungu pour nous rendre à Isiro, chef-lieu de la province. Ça, c'est la conséquence des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis plusieurs années, je dirais plusieurs décennies. Bazali lelo 25 candidats, 25 hein? O bazako linga ba diriger mboka. Matata na gauche, Katumbi na droite, Fayulu liboso, Tshisekedi na ngwende, bazako luka bazwa mboka na ba problème ya boy. Ça, c'est des problèmes non résolus depuis plus de 30 ans. Donc, ezali na babalabala oyo banda belge atongi belge akei kasavu boye mobutu aye kabila père kabila fils et loko salama wate et ça on ne peut pas relever un pays si les gens ne prennent pas conscience que ma problème ya boye sengeleza la résolu. Et pendant qu'il y a France et pas France qui désormais le 25 décembre jour de commémoration de naissance de Jésus-Christ et qu'on a souffert en France ndeko africaine oyo moi na Afrique ya solo ya nsomi ya telemi alobi et sengel na biso africain to fêtera sou fête ya Noël tepo fête ya Noël ezali pona ba africain te fête ya mindele kasi na place ya fête ya Noël a proposer fête oyo on a fête ya africain yoka signification nango kitoko. Cette vidéo s'adresse aux parents africains. Évitons d'influencer nos enfants avec n'importe quoi, n'importe comment. Africains, sentez-vous saluer. Je suis en Afrique et hier je suis passé devant une école primaire. Devinez ce que j'ai écouté. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mais de qui se moque-t-on? Nous restons dans les pays où il fait chaud. On n'a pas d'hiver, on n'a pas de neige. Mais nos enfants doivent chanter vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Franchement, c'est honteux. Depuis l'esclavage et la colonisation, notre éducation est toujours influencée par l'Occident. Notre politique est influencée par l'Occident.
nos activités sont influencées par l'Occident. Je vais faire un appel à vous, chers parents, de ne pas fêter la fête de Noël pour ceux qui me suivent, qui veulent rentrer aux sources, parce que la fête de Noël n'est pas une fête africaine. Mais à la place, je vous propose une fête qui est éducative, qui a été créée par un homme noir africain pour l'harmonie de nos cultures et nos traditions. La fête de la Kwanzaa est une fête qui a été établie en 1966. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya kalite oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela
Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et peu fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole et pa yapi tokuta na kapona kobeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ozali kotala ngai ozali na Isiro na Otiwele ozali na Kuala Lumpur ozali na Madagascar ozali na Kanyamakasese tala émission na bino yango yo ebandi ya soko ozali abonné. Merci mingi. Ceux qui ont abonné te mbala liboso au mon abiso la senga kana yo ya yalo ko liboso yo o s'abonner. Après au s'abonner fina bongo cloche à notification pour le rattraper programme na biso te. Après ko fina cloche à notification yaya papa mama j'aime. C'est là que j'aime kuna pour la autre émission na biso à l'abri. Est-ce que komi voilà sika na batu ya kala na batu ya sika to partager ma solo auto ko beta etali ko sunga batu soki peut-être sungi yote mais ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Est-ce que comprendre voilà que na randingo wana merci la confiance oyo ko pesa na radio lokole télévision yaya to ali ko mata muke malembe kukwendila na yaya malembe to ali ko kende tana lo malembe mo somo na maboko langa moni nini oyo tali collection sika ya Michael Josh manette oyo ezali collection ya Michael Josh ya sika ezali pona moye anti solaire na yebi ke batu ya Europe batu ya Amérique bona na hiver kuna mais tango okoma na été parce Michael Josh amona makambu ya avant batu ya Afrique déjà ya mwaze ngana mekamona no papa fisto yo koma koba ité ezali Michael Josh tikana mekano ka ndingo o comprendre voilà oyo ezali Michael Josh collection sika pona été anti solaire moni et qui va na rendez-vous to ko vana na émission boetina suka pona kosala bien promotion Michael Josh oui vous ça promotion Michael Josh pour aller sponsor officiel ya chaîne oyo est-ce que komi voilà et que na rendez-vous wana ya kota na site ya Michael Josh window shopping ya nyonso to oyo lingaka yo lingaka olata robe ya mariage on dit ça fête à mariage veste élégance veste ya taille ba robe ya soirée ba perpète ba sapato ba chaussures pendant au exécutif chaussures na style moké kota na Michael Josh ya Michael Josh na décembre yango a bouki ba prix kiti sous ma kasi kota na site ya Michael Josh au pour le logo moko ba livraison à domicile ko ba continenté aux en Afrique aux en Europe aux en Amérique ba koti ki la des livraisons ti na ndako esiko zalaka Michael Josh ali ko rappeler yaya maputa ya super wax hollandais et donc comme na 95 € seulement donc 95 €. Autre ba quitter tolobi tika to pesa un clin d'œil spécial na Genesis Hotel moko ya ba partenaire na biso yaya OK de congé na Kisasa ola l'hôtel nini yo la na hôtel oyo ba ko fara na kati ola na hôtel oyo ezala ba kinte quoi. Yaya ata kuto wote bakinche kwa la porte pour avec bakinche quoi ils ont tapé avion keba na Air France yaya somba ka désinfection au mati Air France ta okita ya désinfecter nzoto désinfecter ba valise na yo na ndenge ya bien ozali radio lokole to penya kabino to fungula bino mémoire o to lo bakite to lo bipo bakinche ko ba otamula na bakiti ya compagnie d'une Air France o to lo bakite to lo bi quand Air France c'était ce qu'a fait au type ya joie carton ya ko désinfecter yango alors comment na Genesis Hotel au ba désinfecter yango chaque fois ya kintie côté ya mukyo ko monate on a la kunate Genesis Hotel j'ai confiance et si liwana te ya ce que l'ingio ça la fête na yo ya mariage ya anniversaire conférence retrait des day collation
baza na salle munene oyo babengaka salon Congo. Papa Fisto, mais tu as vu salon Congo te, salon Congo ebione yango te, oyo yabiso salon Congo. SK salon Congo na Genesis Hotel. Est-ce que komi c'est que bien et que ndakandingo wana. Ya mama moka bengi ngai auti ko bika na liwa na Kinshasa, batelie poison na sardine. Ani alias sardine ani kala. Atini baso mele sardani ayebite soki basala ki onde bataki sasa ya pona nini leki na ye propre pardon. Heureusement maman wana avant kende maman wana aliaki anti-poison oyo to pesa ki ye bakonda bataradi le coller papa Fisto anti-poison oyo dali ko sala esungi tango atisi kolia la sardine na kwanga na pilipili ya mbuma abina lengo pena kitoko papa Fisto. Donc, nalinga na tika na kisasa. Nalinga na tika na kisasa. Et ça, quand il y a des palpitations. Na bandi ko sanza. Pour ça, ngai mama ya poto. Yaya. Na kenda simanda kulokola alba seki la kenda 3-4 fois. Na comme le kola pal. Na bi papa Fisto bagi so et ben ça ndengo wa seki be fait ali. Na kenda na bibisi ba bloko ba zeize ya ko sarate ça dit que anti-poison et sungingai. Après voilà na quel hôpital nangale ba singa ozalaki na poison esiri ndenge nini ba yo hôpital nangale ba bi osali ndenge nini ngapela melingengi nzoka leki anti poison ya benga ba to contact man de anti poison otolo ba kité tolobi air ya ngoyo na décembre ça toujours était pendant la fête que les enfants de Dieu sont ya air wa fête ya ngoyo est-ce que police nzoto to forcer ote mais to peni o kaka o to ba kité tolobi voilà ya ko tela ngaba jem bote la ngaba jem to la de masolo ko beta lelo isolo ya liboso ngala ko baka moke ba ko explication ndenge ndeka ko expliquer ya mi bayeli na ko beta na bino bana kitoko pona bo yoka to ko lobaka tibo ko yoka papa Fisto comment est-ce que masolo na yo sala kaka yo beta masolo ba papa ozala Londres peut-être maki 0044 Londres to beta ka masolo ya ba to na plaisir te to betaka masolo oyo pona kosunga ba famille soki omone eza inutile pa na yo eza important pa ba de consulter est la côte na kosi o combien c'est que bien ya boto le kana masolo tika bongo to pesa mbote pe matondo na mama Marie Thérèse na Bruxelles ba mama ya poto ya tongo ba mama o balalaka balamuka kana radio le télévision. Merci. Longonia, matondo songo epa na yo. Maman Marie Thérèse na Bruxelles, na Bella. Vous comprenez? C'est que bien que ndengo wana. Wana bela membre d'honneur, gold member. Ya radio le télévision. Combien? Maman Marie Thérèse. Tikana pesa mbote. Na le Prince of Barcelone, Eric Shimanuka. Vous comprenez? C'est que bien Shimanuka, voilà. Vous comprenez? Eric Shimanuka, on est ensemble. Vous comprenez? C'est que bien. Et que voilà. Yaya, na République démocratique du Congo, 25 candidats. Bazo Linga, ba boto la ngwende, ya oya fandi wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Course au pouvoir, basana ba campagne électorale le 25 décembre, balobi élection, donc 5 jours avant Noël, élection, nani akobima, nani akopola. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotika na ngwende, ndenga afai na ngwende na yowana, to Martin Fayulu akolongola ye, to Moïse Katumbi akolongola ye, to Dr Mukwege akolongola ye, ainsi de suite. Oya ko ngwende wana, soki Félix Antoine Tshisekedi atikali, to balongoli oya ko fanda wana, yebake na village Mbeleketo na Haute Ouele, la route Oememaka na Isiro, donc capitale ya Haute Ouele ezali Isiro, mboka ya bienheureuse anorité. Nzela wana eza en état de délabrement impossible. Ba kondi baleka wana, bandatanga ba Belge kufaka déjà. Ba Kasafu baleka, ba Mobutu baleka, ba Muse baleka, ba Joseph China Rambo baleka. Et ça la mitesika Félix Antoine Tshisekedi pe azali sika la mandat boy et ça la mikarate tango ko pouvoir yeba ke nzela wana ezali mabe bandeko ya kote wana ya Ouele
bande quoi ici ouais papa Fisto lobé la biso to loba tout à l'heure ah ici on a mis kamuté ngala koloba heureusement na kuteli pas la vidéo ya confrère na ngai o aller ko ça le reportage ya venu wana et ko pesa yo passe landa. À la veille des élections, mesdames et messieurs, tout se raconte et tout se dit. Je suis au village Mbelekeo, nous sommes dans la province du Haut-Ouélé et cette route nous permet de quitter Dungu pour nous rendre à Iziro, chef-lieu de la province. Ça, c'est la conséquence des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis plusieurs années. Je dirais plusieurs décennies. Bazali lelo 25 candidats. 25, hein? O bazako linga ba diriger mboka. Matata na gauche, Katumbi na droite, Fayulu liboso, Tshisekedi na ngwende, bazako luka bazwa mboka. Na ba problème ya boy. Ça, c'est des problèmes non résolus depuis plus de 30 ans. Donc, ezeli na babalabala oyo banda Belge a tongi, Belge a kei, Kasavu boye, Mobutu aye. Kabila père, Kabila fils, et l'autre Salama Wate. Et ça, on ne peut pas relever un pays si les gens ne prennent pas conscience que le problème, il y a Boye Sengelez à la résoudre. J'aimerais m'adresser à tous les candidats présidents de la République, messieurs et dames. Vous qui rêvez de prendre la destinée de ce peuple entre vos mains, regardez les genres de problèmes à résoudre. Monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous êtes là depuis 4 ans. Voici les types de problèmes que vous avez hérités. Si le peuple décide de vous donner un second mandat, voici les priorités, les problèmes à résoudre, monsieur le président. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Matadi, Boma, toutes les grandes villes ne font pas l'image du pays. Là, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Ouélé. Monsieur le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassé à Nanga. Monsieur le gouverneur, quel genre de solution même à court, à moyen ou à long terme faudrait-il apporter à ces peuples? Mais des milliers de personnes qui passent par ici, incapables de coco sa message et pas c'est le moment d'agir et c'est maintenant. Biso tozi kolele pa na papa président na gouverneur na biso nanga tala souffrance oyo tona kati ba député na biso ba sala te biso batu na Haut-Ouélé toza koluma balabala eza te to ba mama busasele to teka kana zandu poto bima na territoire na sona ngangara to koma na isiro eza problème tona souffrance président okanisela biso nini na territoire na biso na ngangara biso batu na Haut-Ouélé papa nanga ba député to vota ki bango terrain na bango eza nini to souffrir tala na ndenge na souffrance ndenge nga mwasi bona aluma to na bosenga bobongisela biso balabala bolingi kaka to vote bino propagande eziko koma bosali biso eloko te to kosala bino nini biso batu na Haut-Ouélé posa na biso bobongisela biso balabala o avant propagande soki bote député moko ta ko kita na territoire. Tolobaki yango déjà na ebandeli ke na France balobi désormais le 25 décembre oyo to commémorera bongo naissance ya mokonzi Jésus-Christ ezalaka férié partout dans le monde entier balobi na France et kozala sous férié te balongoli Noël te Noël ezali mais ezali sous journée chômée payé te et komi kokende musala soko salaka le 25 décembre na France o kokende musala kasi une africaine une fille, pardon, digne, y'Afrique, à Tali, à l'obi, or. Mais normalement, et c'est quel n'a bisoté africain, to fetaka, fête ya Noël, ou on a fête ya Noël, et c'est la capone africaine, fête ya Noël, commémoration ya Noël, ou on a, et c'est la capone occidentaux, pour na mindele, biso batu moindi, moindo, pardon, et c'est quel n'a biso, to fetaka, fête, oya batu moindo, et ça a une signification. Dès que moi, si oyo a expliqué brièvement, à l'obi, à l'Eli, il faut que tout le système éducatif en Afrique, il faut échanger. Voilà. Moi j'appuie. T'as le cas là, na joué exemple quand il y a bis na Congo. Comment est-ce que le système éducatif na bis na Congo na histoire tout en histoire le cas là Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, Asa française, Révolution française, Conso. Qu'est-ce que nous les Congolais on a à foutre là-bas? Oui, c'est vrai, et la culture générale, mais est-ce que c'est important? Pour la nini, autant que ça me saute, minemboué. Tant que ça me saute minemboué, tant que ça me saute colosie, tant que ça me saute superficie à Congo, Makambo à Congo, est-ce que nous on a coltan? Tu es pas coltan, tu es pas coltan à la Makambo. Mais nous devons étudier géographie à Congo. Au moins en Afrique du Sud, exemple Afrique du Sud peut être Afrique, mais pas Afrique comme tous les autres. Ah, géographie Afrique du Sud, d'abord géographie sud-africaine. Bande ba province, ba langue, nion surtout. Mais biso la géographie na biso, c'est quoi c'est la classe la deuxième c'est oh non, production les États-Unis, uniformité des langues, consort oui, la culture générale, mais beaucoup plus. S'il vous plaît, bandeko, ba député Moussa Nabini Ngwana beaucoup de la parler, ba bon mais Canada nous compte système éducatif. Est-ce que le ministre de l'enseignement au Akoya primaire, secondaire, universitaire, pourquoi changer le système d'éducation à Congo? Pourquoi changer un côté? Au Comona, Makambane, Gotan Sabatu, Banda, année, époque coloniale, Tissiko, même phrase, même nini, et au changer. Non, mais comme moi, si Oyo, à Léli, à expliquer Makambele, ceux qui ont supprimé Noël, te remplacer. Même si on tire le 25 décembre, et le Makombo à Noël, et comme Makombo Oya Lobby, mais comme moi, si Oyo a expliqué un mot brièvement, tu l'as dit qu'on copie un mot, mais Yoka. Sosolo yango na simba autre décision. Comment ça été radio le coulé et ça lit émission, il y a éveil, il y a conscience, émission où il faut l'esprit. Là makam au moi si on est koloba africaine, femme noire, femme africaine. Azana raison, to azana tort. Au tigre sur commentaire Lana. Cette vidéo s'adresse aux parents africains. Évitons d'influencer nos enfants avec n'importe quoi, n'importe comment. Africains, sentez-vous saluer. Je suis en Afrique et hier je suis passé devant une école primaire. Devinez ce que j'ai écouté. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mais de qui se moque-t-on? Nous restons dans les pays où il fait chaud. On n'a pas d'hiver, on n'a pas de neige. Mais nos enfants doivent chanter vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Franchement, c'est honteux. Depuis l'esclavage et la colonisation, notre éducation est toujours influencée par l'Occident. Notre politique est influencée par l'Occident. Nos activités sont influencées par l'Occident. Je vais faire un appel à vous, chers parents, de ne pas fêter la fête de Noël. Pour ceux qui me suivent, qui veulent rentrer aux sources, parce que la fête de Noël n'est pas une fête africaine. Mais à la place, je vous propose une fête qui est éducative, qui a été créée par un homme noir africain pour l'harmonie de nos cultures et nos traditions. La fête de la Kwanzaa est une fête qui a été établie en 1966 par un monsieur au nom de Molana Karenga. Cette fête a été créée pour les afro-descendants afin de renouer avec notre culture, notre tradition. Le nom Kwanzaa est dérivé d'une expression swahili, Mutanda ya Kwanza, qui signifie les premiers fruits. Et cette expression renvoie à une fête qui dure 7 jours, qui inclut des festivals traditionnels, des moissons africaines et qui fait appel à des activités culturelles un peu partout dans les 4 coins de l'Afrique. La fête de la Kwanzaa se fête du 26 décembre au 1er janvier. Donc ça débute le 26 et ça se termine le 1er janvier. C'est une célébration qui se fait en famille, en communauté, entre amis, mais entre nous les Africains parce que c'est notre fête. Voilà les 7 activités de la Kwanzaa. Iyakumba, Ujama, Kuchishanguya, Umoja, Ujima, Nya, Imani. Tous ces mots sont en swahili et ça a des significations. Nous avons Umoja qui est l'unité. Dans ce jour, on parle de l'unification de nos idées, de l'unification de notre mentalité, comment vivre en harmonie, comment se respecter et comment trouver des solutions qui nous arrangent à nous. Nous avons Kuchishanguya qui est l'autodétermination. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux apporter à ta communauté africaine? Comment est-ce que nous pouvons faire pour être déterminés sur nos réalisations pour la future génération? Voilà des sujets qu'on parle le jour de Kuchishanguya. Nous avons Ujima qui parle du travail collectif et de la responsabilité. Alors ce jour, nous aurons des sujets du genre comment est-ce que je peux me donner à fond dans une activité qui nous concerne tous. Puis nous avons Ujama, la coopération économique. Oui, parce que nous les Africains, nous aimerons sortir la tête de l'eau, mais nous sommes trop chiches, nous sommes trop durs. Nous voulons que les choses changent, mais nous ne voulons pas taper la main sur la poche. Ça, c'est une mentalité que nous devons mettre de côté. Nous avons Nia qui parle du but. Quand on débute une activité, on se doit de terminer. Parce qu'on ne débute pas une activité pour rien, c'est pour atteindre un but bien précis. Kumba,
Ce jour, nous pouvons parler de la créativité. Et quand on parle de la créativité, on parle également des produits alimentaires, tels que cette entreprise qui fait des biscuits à base de patates, des farines et des chips. Ça peut être commercialisé même en Russie. L'économie va revenir aux Africains. On parle également des poupées Zinga, des poupées qui ont été élaborées par une sœur africaine qui va permettre à nos enfants de s'accepter tels qu'ils sont. On parle également de la technologie. Dernière position, nous avons Imani. Imani qui signifie la foi. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir foi en nous. Je ne parle pas de la foi des religions. La foi en nous-mêmes. Nous avons foi que oui, le divin est en nous. Nous pouvons réaliser n'importe quoi. Alors je fais appel à vous parce que cette fête mérite d'être célébrée à la même période que certaines personnes célèbrent la naissance de leur prophète. Nous sommes très fatigués de rythmer ce que les autres font. Notre éducation, il y a l'influence de l'Occident. Notre manière de faire, il y a l'influence d'Occident. Il est temps pour nous de prendre les choses en main et de décider pour nous. Et là, je vous demande de partager cette vidéo même sur vos statuts WhatsApp parce que beaucoup d'Africains en Afrique ne connaissent pas l'existence de cette fête. Mais il est temps pour nous de fêter une fête qui nous correspond vraiment. J'ai détaillé cette fête, mais n'empêche que les super religieux vont venir dire que c'est une secte. Mais je m'en fiche. Parce que j'ai déjà traversé l'étape d'être influencé par vos... Il y a tout comme ça, le solo, il y a le solo, et puis si pas, si tu as dit que le bâton, midi, pourquoi? N'a pas de chico, faut y a nani. Est-ce que moi, si y a pasteur, ça dit pasteur? Tu vas voir maman pasteur, maman présidente, est-ce que moi, si y a président, à présidente, n'a évité. Mobile, il y a reine, pas bien la king, pas bien la reine. Bon, est-ce que déjà Ramboka, n'a évité. N'a évité. Et comment les lois sont mobile pasteur, moi je n'avais pas fait comme appelle ma pasteur, ah bah n'a pas voté, n'a évité. Bande ko belé au moins la soya comme pasteur. Surtout ça na ndimi, ba mama ya ndaku basi ya batu, mama mon ndimi au mona akotika ndaku na salité, akipi mobile na été alamuki na tongo ono na ke komba ndaku pasteur, ba koma ko sala ba horaire, ba rosta. Lelo, lundi, c'est son nom de commandant pasteur. Mardi, c'est Pagala. Ainsi de suite. Donc, maman pasteur a ça la solo moroté. Et bien, maman pasteur, au Burunkatu, au Barosnara, de Talasiko Babe et Kouy. Le qu'on appelle le solo au Gogashikoyo. Et ça, la église, Moko Songolo. N'a pas image, on a monnaie avec beaucoup. On dirait église avec beaucoup, hein? Aux la Brazzaville, en tout cas, beaucoup d'années de expliquer tout bête quand ils sont bengi sont mingi de continuer cette histoire. Pas fisto, ils sont les qui ça fait une semaine, des semaines, aux autres blancs on tenir la radio le coller. Aux autres blancs on tenir un tir au blanc on a notre gros blanc, c'est tout bête un clin d'œil pour passer à moi conseil. Pour biso awa, tout passer à conseil. Tout le baraté pour la communier, mais pour la copénie. Yaya ne côté siko, tout comme muté maté. Papa fisto a manette noir pour une réalité, tu l'as tiré pour la plaisir manette ya noir oh tu l'as tiré pour bien bien et t'as dit Michael Josh collection Sika et Mimi pour na sama solaire anti solaire ola to ko qui to ko mon na te na boy ba projecter na studio ay do beta mais qui toko mission ça n'a pas cité pour la na Michael Josh. Est-ce que Michael Josh au créer l'émission moi on voter émission mais pour et cadre projecter oyo ya on a besoin anti solaire solo OK na va visite partout commander à mon Michael Josh côté na site Michael Josh au comment on kitoko ya on te fan numéro et tout comme monter mon hôtel on pas fier comme fier à la team à noir té tu vas on a plaisir té zali Michael Josh publicité comprendre c'est que bien voilà quand on est dans le bail basala horreur il y a un pas pasteur, qu'on se pas pasteur, comme on s'en a pasteur, sœur Moklo, pasteur, comme on a pessimiste, pasteur, on dit à pasteur, la monnaie avec beaucoup non, on dit à pasteur, beaucoup de rendez-vous. Comme il y a sœur Amo, demande pasteur Myriam. Sœur Myriam, Yemutu, à Komabongo, moi si ya. Ma pasteur quoi, Ayema la chorale. Finalement, je ne sais pas, non, la chorale. Sœur Myriam, to sœur Wana Moussousouana. Sœur Moko Boto, moi si à pasteur. Alors, nenge va la corée. Et ça, la sœur Moko à l'église Wana, et ya sœur Wana, tout le photo na ye, tout le comment on a pour nous dénoncer. Sœur Wana à l'église,
mutu malamu nzo akenda rapela ndaka pasteur ko komba ko sala bisala ndaka pasteur pendant que yaka ndaka pasteur likunia jalousie amoni ndaka pasteur ndenge pasteur a meblanda kuna ye ndenge basa ambiance na esengo na mama pasteur na mwasi na ye ya sécurité likunie boti mutema likundu ya omemaka batu na ndaku na opona nini omemaka batu na ndaku na opona nini est-ce que o camarade na ngade deda yo bali boza suba camarade te yo bali muningo na bali te ozo ni mayaka na ndaku na yo amona ka mobali na yo okata ko sepera na yo o mobala libala mobali na biso te mobali na biso te mobali na ngai est-ce que comprendre o combien to so la pembe o combien camarade na lo bataka boni mobali na biso te mobali na biso te le baka bon mobile na yo ça bien on comprendre to sur la pembe to penio c'est rwanda ndenga ya karanda kunzoka envia kana ye couple bato envia ka boyebi soki parasite contre nandaku akoluka tous les moyens tala c'est rwanda akoma koya asokola blamba pasteur moko kutu asokola kana ba sous-vêtement pasteur il paraît asokola kana blamba ya mama pasteur alambela kabango mwana malamu yoka gentillesse ya c'est église ya karanda kuna yo sala ka gentil o mama pasteur luzitu ato sakayo ke bana ba respect monsieur le grand degré ma beza na katchon est-ce que comprendre to sur la pembe nzoka asi a séduisa pasteur akoya pour ça ba bisa ngopé atape moi si bonzenga atape ba sœur o asokola pima 15 fois mais na l'église c'est là ngo esa ba sœur ote bazaka ba luki libane simbité akiko bibwa ka l'église pour aluka ku l'église o abala Yesu ba ngwate ba sœur ba bala le ba Yesu a séduire pasteur pas quoi ba koma kobimana pasteur kaka ne ba congolaise ba za kamsanga yo mobali asala mwasi na ndaku bazio mwa likango ba luka ne mwana obali ko mobali wana obala nga jouni abalo ndesa bala déjà donc alors moi c'est pas kocha yo on comprendre boyo kaka ba sœur en Christ ba za na kichel si ko le ka Manchester est-ce que comprendre ba sœur en Christ pas ka juma ekosa ya à chaque fois ngana conseil ya kutu olio luka mwasi na église luka ta mwasi na cité ata na matanga atesika kutata na fête parce que mwasi na église aye kuna abombi comportement aye ko luka libala mais so kutana mwasi na matanga okutana mwasi na fête na nzela okozoye pena yewa na positionalité se comprendre isa rending one sera celui pasteur babandi kobima et s'il y en a te a comme na posa envie à remplacer a koma na ndak oya ko komba wana de toute façon nana koisi nani faut te dire pas nani et pas maman pasteur yebo to pas nani po motalibanda zoya azo kombanda abani musana surtout akombinda kwa sokoli basani abongisi nyoso tout asokoli vraiment pasteur ba sous-vêtement nyoso tout likona ngo alambeli pasteur ateblo na mesa bale maman pasteur na kei aosa nyoso tout alors faut ta nani tellement vieux les gars qui wana ba comme ko bima ninga tika nda ko wana chose grave à quel côté là maman pasteur Myriam Poison et ce qui ont été maman Myriam a kufi ko kufa et pesi passe pesi ka mutu ko soit pour na tika na libala Myriam akambwa na koloba mingi te yoka explication on ne va expliquer et ko pesa mutu ko soit landa adeko sango ya pasi pe ya mawa kobungisa moto monene na kati ya famille c'est-à-dire moto asi akoli une dame responsable na kombo ya Myriam Boya azalaki chantre na kati ya chorale aye kokutana na fiancé babalani lokola l'homme était un homme de Dieu azosalela nzambe na église ya Pointe-Noire nde bakatiaki libala na bango kuna ndenge ezalaka bana église bayaka kozunga basali ya nzambe na bandako na bango kokombola kobongisa ezalaki na sera protocole moko abandaki koya kobongisa ndako nzoka nde la sœur azalaki koenvier libala ya mama pasteur jusqu'à tel point que mama pasteur babandaki koconstater santé bandaki kokonda santé kokonda madame Bafingite, nous sommes des Africains même si c'était que la test ya poison et ko découvrir que ça na poison la sœur avait empoisonné mama pasteur
Mais il ne faut pas déplacer. Voilà. La piste, parce que on fait les injures. la défaite On n'ingérit pas. Moi, je suis là. On n'a pas ingéré. on s'est confié par maman. On n'a pas ingéré, madame. Qui est la sœur Wana, une fois na kutaye, une fois que Deli, Nambeto ya nali conjugal nangai, et une fois le bananga pour lele, alubito zelakayo, au tiki la bisonda pour tiaka biso kaka. Là ba pourquoi bana kutenir. Et awa bozo mona bato nyonso bafandi ezali mobali ya la sœur azali wana oyo alati polo ya pembe obomoni alati polo ya pembe ye wana mobali ya sœur atiki biso ensemble na bapasteur na bango na ndenge bavandi wana oyo nyonso batelemi ezali basi ya bapasteur na bango nyonso tu baza wana ndenge baza wana awa toza na morgue ya cinquantenaire toye kokoti ya ebembe koto bozomona ezali équipe ya bapasteur balati polo ya pembe ye nde moto abundisi mwasi. De l'autre côté, ezali na famille ya la sœur atiki biso. Mobali oye na corps. Olingi même ko poussa na pembeni ya belle famille na yo te. Famille oyo place yo balelaki mwasi na yo, poussa ye pembeni na bango te. La sœur atiki bana misatu ya mibali. Ya bazana no miki. Bana bapusani même côté ya koko na bango te, côté ya famille ya mama na bango te. Apeska ordre na chauffeur zo bana kendo tika bango donc belle famille ba moni bana ya defense kaka na kati ya mutuka pe mutuka démarrer ba ke na bana. Ali ko poussa na pembeni te. Awa sikone ba famille baza ko se concerter et au finish ba yeko tinda moko na bango apoussa na belle famille pona ko koloba na bango ke bino nyonso avec arrogance oya matanga ezala kuna na l'église mère na biso na bandai oya kuna et ezalaki facilité belle famille pe baboyaki ko se laisser faire balingaki yango te bao bavai na mosika kuna c'est la famille de la sœur qui est morte et ngamu tunazobeta bino lisolo nazali mopaya te nazali oyo azalaki encadreur spirituel ya la sœur atiki biso spirituellement ngande nazalaki mama na ye ko encadrer ye tina ndenge ya bali na mariage na ye ngande nazalaki témoin ya mariage ntango lokola ya mariage religieux ezalaki na Pointe Noire na katisaki na Pointe Noire nakenda mariage wana et lelo oyo toza na pasi na motema ser ayebi kotika biso atiki biso azalaki ser moko azalaki koloba te awa sikoyo bozomona bato nyonso balati bambara ezali ngai na bana oyo na molimo nazali koangalinga wana nazoloba nazopanga moko na mpasi na motema mpe isi moko ya bana na ngai c'est pas facile oyo nyonso bozomona kuna na suka kuna nde famille ya la ser atiki biso na mama na ye bazingi. Voilà, je crois Tolandi était Yabino, hein? Était Yabino. Maman pasteur, tu es une femme. Mon bal nous a dit pasteur. Zoa ba responsabilité na yo étant que maman femme na katianda ko obotikalitala de komiriam akufika kaboyi. Likolo akoma ki lazy, akoma ki fainéant to bandengwa. Bolimbi si paix à son âme. D'ailleurs au nom de toute l'équipe de la radio Locole, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Bolimbi sabiso to betaka li solo pona ko tukate mais pona ko pene bino ba batikali ba e bandenge ya ko sala voilà et que na ndengo wana derrière droite cap back face regarde l'émission. Allô? Allô? Bonjour, papa Fiston. Maman Gislaine, bonjour. Papa Fiston, bonjour, ça fait. Madame, maman, dans l'émission, c'est quoi? Dans ce qui n'a pas été fait son bon. Ce que c'est que ce que n'a rappelé. Rappelez-nous dans 30 minutes. Tout le monde va rappeler en 30 minutes. Ok. Merci, maman. Ya lisolo oyo kopesa o pasi drokela ngona lombango poto silisa poto sto rumel déjà tokela lombango ya kosakala te nazo rappeler ndeko okoti siko juste na katikati kotuka mutema na ote ezokisa mutema te papa Fiston alati malete ya noir na studio ndenge ni malete ya noir oyo komona oyo ezali Michael Josh collection ya sika pona anti solaire na ebike na poto na Europe
na Asie, na Amérique, parce que bon on a hiver mais ça là quand on déjà pourtant moins ko banda wana et ba nanga olata ba ndeko Afrique ba ça ida commander déjà. Parce que commander parce que notamment déjà il y a un peu moko yaki déjà na radio collé pour na to la sabino comprendre voilà papa fisto yoka Michael Josh ou ata Michael Josh yo mo ka tanga mote yo pe somba côté la 6 somba biso tout ça va figure emblématique il y a Michael Josh, vous comprenez? Ce collectif Bimi, il faut trop la Sabine pour éviter toujours Michael Josh n'est manquable. Il y a un fini. Michael Josh, tu vas te rappeler papa, mais Michael Josh n'est manquable. Voilà. Il y a le deuxième solo Ndeko. Ndeko Babali, Azaki na moi sinaye. Ndenge Salagaka, Ndeko avant Bala. Abane ko sunga famille des akaba za célibataire te azo bo salaire na zo peso mama biloko azo baleki ne biloko doki azaki na moisité kasi tango azui moisi eza normal parce que abali siko moisi ake ko sala vina moisi na ye soka bane ko somba mama bango li papa akosomba su régulièrement te soka bane ko somba leki ne ma papa akosomba su leki régulièrement te siko fa somba la moisi na ye pour moisi na ye asomba moisi na lamba nyo surtout pour moisi abimwa kitoko na misu ya batu est-ce que comprendre voilà ba ka valeur ya mobali ndenge moisi na ya bimaka comprendre c'est que bien et que na ndengo wana voilà. Vous comprenez? Ça le coup là, la femme à la taille d'une triche spaghetti, ce qu'on a le cas, la sauce au pembe, la femme à la compressor, Taylor Van Dorm, nous surtout voilà, c'est que maintenant donc Tata Sedek, c'est que c'est bon. Vous comprenez? Est-ce que commis? Voilà, que n'a rien de moi. Motenayo, Ruth Ambamba, na États-Unis d'Amérique 001. Mama Bibish et Uno, Manzambi, Bonio, yo bon na Tata Sedek, yo ben na souté ma Sedek, bengako. Maman Bibi Choso a sauté BBC et Uno, Manzambi 001. La première dame des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? C'est que bien. Voilà. Mbotenayo, Maman Suzanne Massamba. Yayo Angouana. Vous comprenez? La bonne sanité. Longo n'a pas Matondo. Dans la première dame de Bruxelles. N'a pas Simbote, Maman Marie-Thérèse. Maman Moko Boboto. Voilà. Ndeko ba ita abali na mwasi na ye baki ofonde foyer na bango baboti mwana liboso baboti mwana ya mibale et ko sala que pendant que bazaki na bana mibale mama afa so zebe konso azoki pe musala mwasi na ye pe akoma yi ko sala nzoka mama akoma na mwa en bana mwana mbala abala yango bama ba okilo to tebena wana bama ba okilo pona nini bolinga ka basi ya bana bilote bama ba okilo balinga basi ya bana bama mbala basaka bukie surtout bande ko basi base bande ko ya basi yo balinga ka basi bande ko mibale ite pona nini yo banzembu ya kale bana ko se vérifier et ça c'est quoi les lois ko tuntu ka de tu comprends jamais les lotés quand nous film tant que pas la est-ce que quand nous film est-ce que vous fûtes et rappelez nga sous air moko boy o papa fixé yo kata ka solo ndenge nini o ke na solo na suko o kata solo o bani ba kam souter ça des ambiance à solo ta to ba mbakala na se rappeler muninga moko ane ko loba muninga na ba ko sambela na imparfait na imparfait ka to ndenge nini pire moi ça na Milambo je te salue en passant Guilhem Milambo Patrick Milambo, pardon. Patrick Milambo, Guilhem Milambo, na Patrick Milambo. Guilhem Milambo, l'école secondaire, Chikoyo, la primaire, pardon. La secondaire, Patrick Milambo, en séjour à Kinshasa, Motenayo, album Bébé Makalamingité. Patrick Milambo, les gars, les bossons chez Sambela. Ah, au Sambela, Aleki. Yoka prière. Noble Seigneur Jésus. Voilà. Alors, ça, prière, n'imparfait, noble Seigneur Jésus, lorsque vous fûtes venus, nous fûmes sans effroi, que vous nous épatâtes point. Amen. Nanya se kateya prière n'est pas imparfait, c'est pas impératif, c'est pas nini. Voilà, Milambo Gestali. Voilà. Tangu mama wana banaki musala do mwasi ya tonto wana bani musala esengaki na bango bazwa mutu moko abana kosukipe na bana na bango bazalaki na harmonie moko très bien mwasi ta mobali alors papa atali boye atali ou ba atala ça va
likambo te abengi ser na ye moko ser na ye en fait baza commune moko te abengi ndeko na ye mwasi est-ce que nièce nanga akoki koya te mpo asokipaka na bandeko na ye na bébé et surtout que mwasi akutaki kobota to mwasi na boti moment na wakendaka crèche ba crèche comme makambo ebele abino afandaka na ndako comme ça ndeko asokipaka na ye likambo te ndeko na ye atindi mwana na ye mosusu ya mwasi ya ba 16 17 18 boye aye kofanda wana boyebi na Congo nde ezalaka soki bapesi yo mutu aye kofanda mpa na ye ekomi charge na yo kolia kolata kelasi il faut futa nyonso tu wana ya pas de problème likolo nango abino ndenge er moko nièce na yo okendeke classe consort esengeli tozwa lisusu mwana ya musala na yebi te babengaka mwana ya musala to mama ya musala basoki mwana ya musala mpo asala ma vingtaine baengage mwana ya musala mwana musala ayaka na ba 16 heures akei kaka ndenge wana mais nièce avandaka wana automatiquement bazalaki na ndako ya 2 chambres salon nièce abandi kolala sikoyo na bana ya mama wana mibale ya basi moko asakolaki déjà ba 9 oui ba 10 moko boye baolala sikoyo tout à coup boye tout à coup mwana oyo mwa mukolo oyo ba 9 10 11 wana mwana komi ya traumatisme moko boye mwana komi kobanga banga pamba oh mwana alaki à l'aise avant nièce na bango ya donc azali très à l'aise na paye na bango bon otoma kena chambre so mwana ka azui kena bozo akena azui siko mwana komi kobanga otinde kena chambre ça mwana obanga je perds oh kenda ta ko se soulager mwana to banga donc so mwana so afandi boye mwana so banga banga yemoko on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et comme que mwana ya bébé wana mwana ya bébé bandi malade o bayibi mwana mutu mwana bayibi muku bayiba mutu ngani o mutu ekei apelaka sumbalesa on dit ça parce que mwana malade oh et pesi pena mwana pesi do eningisi penga famille ya famille bazalaki bien papa na mama na bana tangu niesa ye mwana musala ye famille eningani maladi mésentente ekoti mwasi na mobali bazoyoka sute maloba nyonso o mwasi azoloba mobali wango naoka mabe maloba nyonso o mobali azoloba mwasi wango na mabe bakomi ntina niveau ke no processus baboya na bakabwana mabe ekoti ya kosakala te mwasi soki alambi biloko wana mobali wango naoka mabe kaka soki domestique alambi mobali wango nango bien ekomi nini donc moi ça va le sauter et le moment sauter donc moi si quoi heureusement ya soko ta mwana elaka nzamba ta tsulo boko moi ça mais qu'est-ce qui ne va pas moi c'est atala mais ngai pendant mbalanga to wela kanini qu'est-ce qui ne va pas tozalaki na harmonie ya kitoko mais komi boye ndenge ya osape na kawana osape na kawana n'est-ce pas benga biso to pio numéro ya apôtre Charlie Mobiala okozwa efata ya efata ozuyango topesi ya apôtre Charlie Mobiala topesi ya prophète Alijo bakosambela mpona yo mpo bakabisaka na vie ezalaka mbininga oyebike mwasi avandi abinga na kofanda boye te en tout cas boye donc libala na ngai ekenda kofaka boye bana nga maladi boye ndenge mwasi kuta kati mosala mpona asokipe na bébé mais ce n'est plus possible oyebike soki kaka makambo o soki niese alobi yango makambo o papa ndako akosala soki niese alobi yango makambo papa akosala ekomi mbini oyebike mwasi wana bima abenga ya na ya mobali yaya tokokuta ya binga za biza osate yaya foto kutana sava yaka leki na ete famille a expliqué ya na mbali makambo nyonso taya tala ngai boye tozoyoka sutra mbali na ngai problème bana maladi en tout cas donc soki mobali alobi na mona ka zolo mabe nga utu mwa bien mais soki kanga na lobi mobala amona ka mabe na ebite mobala na mona ye amona ngulu amona ntabate amona mpemso mpeso ebite nyoso ka mabe boswani te ote banaki ne kaka ndengo wana osalaka na biso bien ozaka bien c'est que quelque chose ne va pas yaya biso ba misusu totika na makambo na maboko ya Nzambe ba misusu batika na maboko ya Nzambe te batala na makambo misusu yana bisava ngala kena no musala
nakoleka esika moko boye nakobenga yo lobi ya mobali pe na succès aleki na ya mwasi ozolinga perdre libala so oti musala aleka epai ya babenga banani papa Mbikuli imikole ko baka prophète nganga ye bana shooter ba guérisseur ba bana shooter ko baka prophète to pasteur o pasteur wana te ya ça na kisite ya sambla nzambe azolanga mai mo ba peshi o mairie pour la obiki ya kama obiki ndengo wana est-ce que komi c'est que bien papa na aleka kuna aleka papa aleka ya aleka et pas ya parce que papa Mbikuli so pendant so bref ba bengi prophète mais na bi prophète té ta expliquer ka ya leki na bi et ça boy ça va leki no ya mwasi aya na bana nyoso tuana baya abenga pelek na moi ça va ndenge awa na leka ipa ya soki papa pasteur so papa Mbikuli so na ngona ça va lobi en tout cas ça la tout to kuta sika to kende kuna pour la situation oyo esila alors moi si naye malgré bana ko ka tena mbal naye excusez-moi voilà malgré bana ko ka tena mbal naye mais elle était obligée ya ko informer mbal naye que il faut qu'il na bana quelque part avec ce mbal quand même a beaucoup courage papa ndeza awa bana bazo bela na mona bien en tout cas na lingina kende na église na bana oyo na ta situation nini bana bino me promet yate basa bana yo kende boluka solution lobi nango amema bana wana mwana na ye mibale wana ya mikolo na oya bébé ya la bango akumbiye epai ya prophète wana nganga watu bandingwa papa prophète so pe nganga so be nani asali ga bichebe asala ka ya ba biso amsuto sele ka nzambe musuba nzambe twa na un coup une flamme akei siko wana prophète wana sali bikila kila tala bi makambo za boy mais muto osala makambo o aza musika te muto osala makambo o nyoso to aza musika te est-ce que tant que nous balanaki famille à mobali bazalaki pour mariage d'abino bon ça va bolo batati ko ngani ngali kamuti asali wa gosala bo pesa bongo e ba pesa asali wa gosala bino ça va azwi sikoyo mwana oya mukolo oya akobai kubanga banga papa mbwana pakobe kubanga banga traumatisation akangie so singa wana liboko awa akangie so na luketo amona akangie singa wana ça va boko mona makambe ko salama makambe sanga musikate na ina ko loba ya bato ba loba te balinga yo moko vivre abina ko lobelo ko moko te bokende ka ndengo boko mona makambe sanga ndako la bino boko mona mamuto osala makambe obino mobona bokende bakenda na bango pe bakoma pe na ndako bakomi na ndako siko bakoma bakende batongo ba osonga ba 13 14 ba fandi alors papa pe auti musala ba 16 ans azongi akuta des domestiques ça lambi déjà et conso maintenant akenda quitter alors tava basi avant banda kolia ayebi sikoyo nièce abenge na kombo na bino sokola bandeko na yo po balia ke sokola bango nièce azui po nièce ayeba kisa bakenda quitter azui sikoyo bandeko na ye ba cousin ba cousine akei abana kostaka longolo bango bilamba tangu kaka moni singa luketu wala moni agangi pardon oloba nini bima et alerté ba dans ndako oloba nini bimiti na salon na salle de bête bimi na salon naloba c'est comme si baziki si moto c'est comme si le comme naloba oloba nini allez onke na bango doki po aza niesite ya mobile yemo mobile so oloba nini abenge na kombo oloba nini zena loba nini non makambo nyonso le karanda ku awa ezalaka ngai ngam na taka trouble ndenge ezali wana pona boyoka na te mwasta mobile et puis mwana oyo na dominae mwana oyo ndenge ezali awa mwana ndo mwana oyo tolongwa déjà esprit na ye déjà tokanga ya mwana nzete ezalaka jour na ekoka pona tokata ye tolie to bomaye yango mwana koma lokola mdoki on dirait des craquer mental on dirait akoma mwana makamna retard kobanga banga pamba tanga banga kala mwana kani on ne sait pas
donc moi la c'est pas le moi d'ailleurs sur les bakanga sur basinga na nzete ka pembeni wana parce la ka jour wa programme qui jour tel to kate mutu pour kufa jour wana il y a solo tu connais et ça vous donne monter d'ailleurs et ça que association na domestique domestique yé makamo ngape na sala awa na saka ndoki tango baneko luka mwana musala mwana musala wana bazwa ki na agence bino batu bomesana ko so pas na misala na agence parce que comment l'entreprise on a besoin mwana musala aucune agence moko songolo au futu ko na pesi mwana musala yo ofute na agence ça ofute mbongo comment ndenge wana nzoka bakanya mpemba batu bataka na antenne bayebi ko luka mutu na agence ba communiquer nandi communication wana nzoka mama ya mobali asepela te ndenge mwasi na ye abala mwasi wana bakoma kofanda ndenge mwana bane ko gate bango ndenge bane ko tu awasa sunde mwana te akoma kosala pa mwasi na ye mama ta yomo kasi mwana na yo soka ya mobali akoli na bali te akoede mama e kosa ko pesa bale kreme soki abali esengeli na ye atonga foyer na ye moko te baba bokilo bosoka nga te akosalisa de temps en temps bino wabolwakano nga na boti mwana wasalisanga te elande mabota mwana pasalisa otete eza devoir na boti mwana ye kolisa bana basala bien na vie mwana kwa monika osunga parent asungi parent na ye il faut lunga osala bien na vie mwana salisa onenga nini yo ne faut que bana de héritage te donc sur la pembe okolisi bana bunda po na bana na yo obundi po na bana otile bango eloko héritage ça déjà bien. En fait, baka est exceptionnel. Sope papa ici bakité, li kambuté, to pection ça sa papa te, ou sa papa, ou ça baboti. Maintenant moi si ya bal, mobali ya bali, akena ni bala na moi na ye, bo pesa ka bango moi espace. Bako bana ko aider bino ba parents, mais pas de temps en temps. Ndenge mo pa na ba fille. Ako amna mutuna. Yo sikoyo mwana mwasi mobali na yo atikelo boza difficulté na ndako mobali atikelo ko moi 10 euros moi 20 euros moi 20 dollars oso mablo ko olia mama no alinzala mbongo wana okopesa mama na yo to oso mablo ya famille okolia na leso famille restante n'est-ce pas to okopesa mama na yo o comprendre to penir maman bale ko sa ndenge wana po ekomaki na jalousie. Comment est-ce que moi bale ko aider aso aider juste d'après de temps en temps moi bale ko pesa bino pas maman mais besoin de moi c'est d'abord ma femme d'abord et mes enfants ce qui est normal yango pesa maman jalousie le kunya tango bale ko luka mudia ko tika na bana yepe mudia ko tika de soir tumbi diwana doki ataka mwana na no izo mwana ya defora yo nzoka mwana ngo koko sa bebi sai ayeki na ndako lokola antenne ya combien de bana bande ko la bino obekisa mwana ndako ya bana à partir mission oyo banda sokutana avant ko ya mompana ndako na yo bozalaki ndenge nini tango para ye ko komi ndenge nini ya babokola ka mutu ki mukolo te o mona ndeko na yo asaka oxy 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 20 ans ozo bokola ye te ya mukie so mutu ko mukolo ezalaka buzoba yango ngene ko zoye ayina ye nzoka ayina ye antenne ali ko sala bafantiri wana alandi so tuna chance wana donc mwana musala yaki wana yepe kadi ya mpemba basangisi pona basala malheur il fallait balia bana nyoso tu wana na simana bale mwasi bale mokona na mwana na ye filme isiri tala ndokizoba ole so ole mwana na yo ata muke wana wa pio lususu eza ndeboye babengana mwana musala azongisa nyeso wana para bango bakata relation ye na mama na bango bakata balongwa ndako wana ba changer ndako babuki basim ikambo changer est-ce que ndeko buki basim wana upesi solo likambote mais to baka pembe ndenge buki basim wana mama wala ce que ndeko la te benga biso ozo numéro ya apôtre Charlie Mubiala basambela pona bino mambo ka benga lobi fallait maman na luki audio na epola la bino awa ebungi mama wana azaki na problème mutema umela na problème mutema pasi abenga biso to pesa numéro ya apôtre Charlie Mubiala azwa efata mama azana aux États-Unis
et fat le ngwa Afrique chez les États-Unis azu yango na musika mama bengi lobi papa Fisto na muteme bongi na quel hôpital basalingi examen mais qu'est-ce que tu as appris? Oh non, je n'ai rien fait. Donc Nzambe na bino africain wana asa Nzambe ya solo. Dites amen. Voilà, maman na biki. Yaya benga biso. Parmi les faux, faux basa belé. Mais à vrai, basa mukie. Basa mukie. Mettez bakayelo komoko. Boye bito on cherche abisaka batu. Abisaka batu comme belé, babiso bakendaka. Moko ya kozonga po asenga merci. So Nzambe bikisi. Yo keka ndengo wana so kaka ya moi action de grâce ça la moi bien. Pour na quoi appuyer guérison na yo. Quoi appuyer au sambo na yo te c'est que bien. Vous comprenez et que na ndengo wana. Do bandeko wana so ki bo bengi biso mama. To ko forcer te que oya to pio numéro ya apôtre ça me pour na te. O ko ça me la paye moko za la esprit de prière. Mais so ki olingi au bengi to péché le numéro apôtre Charles Mubiala to ya prophète Alijo pona basunga yo bokata bali wana to yebite oui c'est vrai bo bibi na ndako wana est-ce que bantene wana e wana ndabino kuna te to yi prophète chiko loba kinini bato bachaka ba nunus bachaka bantene ba nunus ba bisike bele o yebite ba planta wa piaya ke baka na ba parasite ya wana tongo avo bima sambelaka na poko en famille bo sambelaka prier sans cesse. Vous comprenez? Tala di solo oyo esuki awa to bombela ki yo pona ko peine yo yaya soki li solo o intéressé au te peut-être et ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala bokomi hein voilà ke daga ndingo wana. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur émission oyo. Merci na Winnie Larise Pelende assistante na ye. Merci na Claudine Larise Pelende on a script la fille à papa très intelligente. Nous sommes sous la coordination, il y a Mama Rina Umbilaris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Voilà, c'était la grande équipe des radios locaux. Équipe casse, équipe choc. On ne change pas l'équipe qui gagne. Équipe où c'est là, ok, vous la camiso, vous comprenez? Voilà, la rappel sous Mercedes Michael Josh, une lunette Oyo, et ça, une lunette anti-solaire. Collection asika o Michael Joss abimisi yango wana yango nozaki nango ibandeli kino suka soko lingi yango kota na site kuna commander yango okozwa yango. Merci na Genesis Hotel partenaire na biso. Merci na bandeko ya anti-poison ya to ko insister anti-poison benga to kocha rencontrer bandeko anti-poison pona obongisa nzoto sinote mabeli ko ya ba période ya fête yango yo. Vous comprenez? Ya yo to kota na biso so dans les soins pour pesa. Ya bozo bomba masolo pour ni pesa masolo ya. Pesa masolo bo mbate to na kai masolo awa mais to zo beta yango malembe. Ti aussi là. Ya. Vous la tête pesa li solo tinda audio to ko beta li solo na yo kaka ndingi beta li solo na yo e ko édifier e ko bixe de komoko songolo e sika moko pakala. Ozo bomba comprendre. O combien? C'est que bien. Voilà. To suki awa to kutani prochainement. Portez-vous bien. Santé de faire à tous hein. Chap chap. Et tchara. Kasi ya moto de faire pas titre ozali kuna liboso tika to bana boy. Yaya. Sponsor na biso ya sika Michael Josh. Comment dire montre oyo? Montre ya Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. C'est-à-dire que ça na maboko aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to ko changer ba montre le la film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique. Et pas un sponsor na biso. Yaya, to ko changer ba montre le la film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo. Na lata ya mboto loba. To kata yango na ba sachet yaya. O sponsor na biso ya mikolo oyo. To lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka. Oya na mboka ba paya. Ozo idéologie te. Yo kaka bilamba. Oui, c'est vrai qu'on a déjà ma bête mais idéologie no créa pour la mboka. Tala moi la mboka Mike George, Mike déposé na yé. Pour moi yango hein, montre. Là ça qui yango wana radio locale. Yé a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo. Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezalaka boko na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. Ndebo mona wana. Mike George ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. D'autres na ba soulier ba sapato. Kaka debo être ba griffe, so griffe songolo pakala. Siko oyo Mike Josh.
Pour aller encore plus loin, pour faciliter bana mboka, bana Africa. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moko ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco c'est une compagnie au basala ka ba wax hollandais na Hollande. Ya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, au super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you bana. Numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. So ki bongo de lekate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande ko na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce que on a les bénéfices d'Afrique du Sud. Ah ouais, ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car il y a combo. Alors, il y a ce que l'ingénieur de la Moutali Bosso, il y a que faire un magasin à combo à Mike Josh. Ya moi la mboka, benga Mike Josh ali wa to benga sur radio le coller. Ya, au kosoba montre. Au kosoba super wax hollandais. Au kosoba soulier à Mike Josh. Ba chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyoso tout africain nyoso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là est fort ata fan moko ya radio lokole zala eloko boya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio locale. Tala. Donc changer na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kulu doyen Michokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe, il y a ma paille. Ta sika griffe, il y a moi, Namboka. Totombo la bende, il y a moi, Namboka. Ba Kondi, Bote la Bessina Congo, partout. On a ta montre comme Nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya mwana mboka. Est-ce que différence y a bango? Biso bango différence y en a. Bon combien? Mike Josh. Ya benga na lombango, on na boutique. Oteka kanyoso, on va oteka marque oyo benga. On a la salon de coiffure, koto on la souki, koto ote moi étagère mon côté rablo ka Mike Josh. Tout supporter mwana mboka. Voilà, o to loba kité, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la Sabana, oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike, olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5.
Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyoti kobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.